Ma mission TV, le miroir du monde. Oui, tango ilunga bazali premier ministre auti epai na ye auti koloba azali ligne préoccupation majeure ya président de la République pour matérialiser la vision de son gouvernement, projeter l'organisation d'un forum national de réconciliation. Tango alobi boye gouvernement et qui a formé ce gouvernement ezali ne Kabila te yango amoni na bolukiluki ndeko Félix Tshisekedi lobi oyo eleki azalaki epai ya président Sassou mpote bavandisa makambo wana ya dialogue mpe azali kopropose azala lokola médiateur te gouvernement oyo ebimaki oyo ye aye kosala investiture ezali gouvernement provisoire ekokwea na mwasi mamikolo ezali koya message oyo secrétaire général ya ONU apesaki bango yango esalaki ete Félix Tshisekedi président de la République Ilunkamba mpe madame Mabunda bachanger discours programme du gouvernement oyo Ilunga atangaki. Il y a 15 piliers na programme na ye, dont le premier pilier on a pacifier République démocratique du Congo. Mpe akotaka lolenge nini réconciliation, cohésion et l'unité nationale ekoki kosalama. Discours wana ezali ya ye moko te. Ezautaki epai ya Félix Tshisekedi président de la République eutaki na oyo a formé gouvernement M. Joseph Kabila pe ye aye kotanga yango po azali kaka etindami le 15 simba date naza kopesa yo ezali lokola calendrier ya makambo ya politiki ya Congo. Le 15 octobre likita monene kosalama na République démocratique du Congo na ville de Kinshasa. Ma mission TV, le miroir du monde. Tokoloba sepo ya mbongo na butu mpela moko na moi bande ko balandi ya Ma Mission TV boyi bola mokasi linaka na biso na bino mbongo na boko linaka moto ba sepo ya mbongo na okati ko Congo démocratique solo pela moko le malilo tokozwela bino bongo mwana mboka Norbert Luyeye azali bongo président ya Union des Républicaines ye bongo sika ko bika nekola ba payato ba bongo États-Unis d'Amérique kasi na yende bongo tokozwela matali ya actualité ya mboka Congo mingi penza tokozwa ene no mwa moke matali ya investiture ya nouveau gouvernement ya mwana mboka Sylvestre Ilunga Ilunkamba pe tokota bongo na makambo ndike mwana mboka Norbert Luyeye mbote ndeko mangai journaliste. Oui papa boni sika bokolongo no banzoto pe parti na yo Union des Républicains nzoto ezali kimia kasi matoi na biso ezali esika na utaki na mboka na ngai esika mpe parti ezali kotambola malamu sika président Norbert Luyeye yo okobika nekola bapaya atako kota politique na mboko na mosika kasi politicien atako azali wapi azali kaka se politicien to mona ki bongo investiture ya gouvernement esalemaki na mwana mboka Sylvestre Ilunga Ilunkamba pe déjà basi ba bandi ba remise et reprise na ba différents ministères to ba yemo déjà saki ya remise et reprise lengo na mwana mboka Bruno Tshibala Nzende na likambo yango yo na mosika otaki yango mona ki yango boni président Norbert Luyeye. Merci beaucoup journaliste ya yambo na koloba ete kokoso ezalaki na investiture ya gouvernement omonaki document wana esalamaki avant ete ndeko Ilunga akota na parlement ayaki na ba document mibale yambo akabulaki ndenge règlement intérieur ya Assemblée nationale esengi akabulaki yango avant 48 heures parce que kuna eloko ya malonga ezalaki te yango biso to qualifier document yewana
ezalaki chiffon mpe lokola papier hygiénique yango biso topesaki makanisi na biso na document ye wana te esengeli bato bayeba ete à la veille ya la plénière au palais du peuple, il y a le secrétaire général des Nations Unies na Kinshasa. On a mboka Félix Tshisekedi ozali kobenga président de la République. Oui. Premier Ilunga Ilukamba, président ya Assemblée nationale na ba groupe parlementaire na ye, Madame Mabunda. Mpe akutanaki na délégation ya Lamuka. Message oyo secrétaire général ya ONU apesaki bango yango esalaki ete Félix Tshisekedi président de la République Ilunkamba mpe Madame Mabunda ba changer discours programme du gouvernement oyo Ilunga atangaki oyo ya liboso prévu mpona kotanga barendre yango inutile et sans objet. Donc toki na eteni ya mibale oyo omonaki Ilunga Ilukamba azali kotanga discours oyo baparlementaire bazali komituna me makambo oyo azali kotanga azuli wa alors que changement amaki ndenge na uti un message oyo bazwaki na secrétaire général des Nations Unies. Awa pe atako bayi opposition ba boycotaki yango na kati ya parlement. Oui, bazalaki na droit ya ko boycotter parce que le kasa yo bango bazwaki avant il y a discours programme ezalaki conforme na le kasa ya mibale te. Yango na esengeli seulement à boycotter yango. Président Nobel lui Sika après secrétaire des Nations Unies na masolo ntango ya yaki alobaki ma matali bongo dialogue sika dialogue yango ekosala allusion na kaka na dialogue na accord cadre topé dialogue mosusu. Oui, ya monde kona koma na esike wana message ye azalaki kopesa bango oyo yaki kopesa bango mpona koloba ete awa na Kinshasa na ye me na bandeli mobembo nanga à l'est du pays esika nakutani na bagroupe armé mpe na monde insécurité ezali makasi et puis ebola mpe ezali makasi na kati na population ya eteni wana bazali na pasi koleka na sengi na bino banso bao ya politique oyo bazali kokamba mboka oyo bazali na kati na institution mpe bino baoyo ba opposant na sengi na bino banso bovanda autour d'une table bokende dialogue mpo ete makambo wana ya insécurité esila mpe makambo ya ebola esila parce que ebola ezali na kokoso mpona kosilisa yango mpona insécurité ezali kuna loni azali prêt mpona koaccompagne bino yango nde échange ya discours ndenge na wuti koloba esalamaki à partir ya message wana asengaki dialogue ya classe politique esalama mbote kimia ekota mpona kopesa importance na discours wana le discours na ndenge nalingi naloba ete ngai napesaki yango importance. C'est dans cet esprit de discours ya Ilunga Ilunkamba asalaki tala discours ya Ilunga changer makambo nyonso na kati kuna na kopesa quelques extraits ya discours ya Ilunga Ilunkamba na parlement na discours na ye alobi mpe a souligner
Il y a 15 piliers dans le programme naïe, dont le premier pilier pour pacifier la République démocratique du Congo. Mpe akotala lolenge nini réconciliation, cohésion et l'unité nationale ekoki kosalama. Ilunga asukaki wana te atangi ba dialogue oyo esangisaki ba Congolais tango kokoso ezalaki na mboka na biso uta tozwa lipanda. Mpe alakisi ete bozangi ya réconciliation mpe ya cohésion na mboka na biso yango ezangisi biso développement. Wana ezali maloba ilungelo nkamba ezali koloba osimba yango malamu. Akei mosika mpona koloba ete bakongole basanganaka na mobu ya 1961 na table ronde ya Léopoldville. Mpe expérience ya Tananarive na Madagascar na conclave ya Louvanium oyo epesa biso gouvernement ya Cyril Adula na sanza ya août kaka na mobu wana. Mpe alakisi lisusu ete baye ya Congo basanganaki mpona koluka réconciliation nationale na conférence nationale souveraine na 1992 oyo esalamaka na Kinshasa. Atali susu lolenge kani dialogue intercongolais esalamaki na Afrique du Sud na 2002, les concertations nationales en 2013, les dialogues de la cité de l'Union africaine en 2016 et les dialogues oyo ekamamamaki na nzela ya bamompe oyo tobengi Senko kaka na mobuye wana ya 2016. Asukisi mpona koloba ete en un mot comme ça, la réconciliation nationale demeure aujourd'hui plus jamais l'une des préoccupations majeures du président de la République pour matérialiser cette vision. Son gouvernement projette son gouvernement projette l'organisation d'un forum national de réconciliation de motuya ya makambo ngai na simbi na discours d'investiture ya gouvernement ya Elunga. Discours wana ezali ya yemo kote ezali utaki epa ya Félix Tshisekedi président de la République et utaki na oyo a formé gouvernement M. Joseph Kabila pays aye kotanga yango po azali kaka etindami et pour continuer sur les arbres makati ya Félix na Kabila bango balende bato bazali kokonza mboka wana. Alingi koloba nini na makanisi wana na maloba wana Félix na Elunga bien ou bien na Joseph Kabila balakisi ete okende dialogue gouvernement oyo ebimaki oye aye kosala infrastructure ezali gouvernement provisoire ekokwea na mwasima mikolo ezali koya le vrai gouvernement ekobima na nzela ya dialogue politique. Baye basalaki analyse ya discours elokamba te yango nde nazali koyebisa bino eloko elekaki na infrastructure na ye eloko esalamaki na gouvernement oyo abimaki ezali gouvernement moko eza kokwea na mwasima mikolo awa ntango dialogue ekosalama yango omoni na bolukiluki ndeko Félix Tshisekedi lobi oyo eleki azalaki epai ya président Sassou mpo te bavandisa makambo wana ya dialogue mpe azali kopropose ye azala lokola médiateur te ye président Sassou akoki kozala médiateur te tokoluka biso banso ntango tokosangana nde esika tokopona médiateur oyo akokamba dialogue wana. Pour le moment il peut prendre des contacts mais makambo ya solo ekosalama ntango biso banso tokovanda na commission préparatoire mpo totala lolenge kane tokokende na dialogue nde esika tokotia hors du jour.
Mwana mboka président Norbert Luyeye tango lobi gouvernement ezali obe provisoire to loba kasi kokuma maso ezali oyo ekoya nsima ya mikolo to pe toloba na nzela ya dialogue kasi tokoyoka mwa bandeko mingi bakoloba likambo ye wana ete gouvernement moye ekokweya nsima ya basanza toloba motoba to mpe sambo likambo yango boye ezali solo kouta wapi ezali solo mpenza tokolekana ta na période ya transition to boni. Oui, ndenge na confirme yo za koloba sanza mutoba de makambo wana za kosala makaka na mwa msema mikolo awa na koyebisa yo soki ndeko Félix alongwe kuna na mwa msema mikolo akozala na Belgique soki alongwe Belgique akozala na Assemblée Générale des Nations Unies na kaka na mwa msema mikolo awa na mwa mikolo ekolandawa après Assemblée Générale des Nations Unies, on a des conseils de sécurité à statuer situation à Congo. Ce qui est statuer situation à Congo, les 15 Simba date naza kopé sayo, et allez le la calendrier ya makamba politique ya Congo. Le 15 octobre, le Likita Monene kosalama na République démocratique du Congo, na ville de Kinshasa. On a pu évaluer accord cadre d'Addis Abeba, Bakonzi Baïk, Bazali signataire et accord cadre, Bakozala Kuna na Kinshasa. On a pu évaluer accord cadre, nini etamboli te, na lere wana, ne bakosukisa makambo, ezali komona na poele ke accord cadre etamboli nanu te, ne lere bakokata makambo, sima mikolo. Ya likitawane kosala mapona ba président de la République ebele pe bakozala kuna ONU Union africaine et puis ba organisme régional bakozala kuna bango banso pona ko évaluer sima évaluation ne tokeye na dialogue mena mutuna na yo na koki ko bakisa boye dialogue ezali ibalete ezali kaka dialogue moko dialogue ici de l'accord cadre oyo esama nano te depuis signature na yango le 24 février 2013 na Addis Abeba dialogue wana ezali conforme na constitution na biso na article 215 en dehors ya dialogue wana accord cadre constitution na biso epesi nzela na dialogue mususu te dialogue wana ya accord cadre yango nde na biso ekodefendre mboka na biso na makambo oyo ezali koleka na insécurité mpe na nyonso ezali kosalama kuna sika président Norbert Luyeye ye ozali bongo koloba na bayimboka bakolanda bongo sika nte ya mokili mobimba totika bena maye matali bongo mbula matari ba ekolo Congo démocratique accord cadre ye obelelaka batango mwa mingi te sika soki toleki na yango nani nde akotambwisa biso na accord cadre epe nsima ya accord wana soki mpenza ezali ete gouvernement moye ekokuya pote mosusu ebima oyo ekokumba maso nalika solo ete lisanga to mpe coalition FCC kashe ekopanzana pamba te nungunungu ekozala kuna te ezali boye ndenge na lobi ndeko yo lobi nana kokumba dialogue wana accord cadre mpe résolution 2098 esi elakisa moto akokumba dialogue wana tolobi communauté internationale moto akodésigne médiateur mais communauté internationale ye moko akokozwa ndingisa te biso moko bacongolais ntango tokovanda autour d'une table tokotala nani akokumba dialogue wana oyo akozala médiateur ndenge nakuti kolakisa ete ndeko Félix akuti abandi deja kotambola mpona kosollicite médiateur ndenge azalaki lobi na Congo Brazzaville po epai ya président Sassou akoki kozala médiateur te parce que azali mpe parti signataire na komo ya Union africaine na komo ya CIRGL bango nde bazali basignataire yango ntango tokovanda nde tokoluka médiateur oyo akokumba dialogue wana. Président Norbert Luyeye bongo motuna eyeli biso ya koloba ete lokola mpe ndeko Joseph Kabila sénateur a vu ezali majorité na parlement est-ce que ye vraiment akondima dialogue yango to boni? Oui,
Tango ilunga mbozali premier ministre auti epai na ye auti koloba azali ligne de préoccupation majeure ya président de la République pour matérialiser la vision de son gouvernement, projeter l'organisation d'un forum national de réconciliation. Tango alobi boye gouvernement et qui a formé ce gouvernement? Ezali ne Kabila te. Ezali monsieur Kabila muta formaki gouvernement wana ye azali kaka étiquette azali kokumba yango. L'accord cadre d'Addis Abeba ezali traité international ou accord international ndenge na uti koloba na article 215 de la Constitution. Félix Tshisekedi et Joseph Kabila mpe monsieur Ilunga Mabunda qui gouverne le pays bazali obligé ya korespecter mibeko ya mboka. Ba dialogue oyo Joseph Kabila asalisaki na mboka na biso ezalaki mpona kodetourner dialogue ya accord cadre ezalaki na nzela ya mibeko ya mboka te. Voilà dialogue ya solo yango ekosalama na mbala oyo ye ekopesa solution mpona mboka na biso mpe tosilisa crise po tozali na yango. Sika président Norbert Luyeye na kubisa na bato tozali bongo président ya parti Union des Républicains okobika bongo na mieko la bapaya to babongo na kasi États-Unis na mieko po matali bokola ngo bato simana okobima bongo na boloko toko baneno na moto na biso sur accord cadre oyo sika ba parti nini oyo penda sole kondimisama ete eza ekota na kati ya dialogue wana. Merci beaucoup Ndeko. Pour le dialogue wana accord cadre et si eloba bien un peu résolution 2098 ya Conseil de sécurité alakisa yango bato bakokota na dialogue wana mpona koyeba baparticipa ya dialogue ya accord cadre tala na scène politique lelo yo moko sala constant tozali na discours misato. Discours ya Yambo ezali ya Félix Tshisekedi na Kabila balobi bango baganyaki élection. Discours ya mibale ezali ya ndeko Martin Fayulu na groupe na bango bazali kolobete bango bazali baganyaki mais bazali koluka vérité des urnes. Discours ya misato ezali ya ndeko Norbert Luyeye na groupe na ye nazali na groupe mobimba oyo ezali nsima na ngai oyo tozali tobandi na bango makambo oyo tobundi etumba oyo utakala oyo ezali koloba ete biso toyebi élection ewana te esalamaki hors délai constitutionnel baviolaki article 73 wana nde discours na biso élection esalami hors délai constitutionnel mboka ekotoki na vide juridique tondimaki d'élection ewana te. Omoni discours misato wana cela veut dire ndeko Joseph Kabila na Félix Tshisekedi bakotinda badélégué na bango bandeko Martin Fayulu bakotinda badélégué na bango biso mpe oyo nazali koloba Norbert Luyeye akotinda badélégué na ye nde bato misato wana bagroupe misato wana ekosangana. Groupe ya mine ezali groupe ya bagroupe armé oyo secrétaire général des Nations Unies auti kokutana na bango à l'est du pays abengi bango groupe ya autodéfense bandeko ya mai na kati bandeko ya mai tozali mpe na M23 il faut to respecter accord ya Nairobi basinya na kati ya M23 tozali na bakongolais nde bagroupe mine ewana na tangi bayeba kovanda na dialogue mpo barégler problème ya crise politique et sécuritaire ya mboka na biso mpe kobakisa crise électorale oyo euti kosalama na 18 décembre 2018. Il faut résoudre le problème nyonso wana tosukosuka mpe kaka wana te il faut totala problème ya occupation ya mboka nde esika communauté internationale avandi lelo alobi bapaya oyo bakota na Congo bango banso baza na kati ya armée baza na kati na nzela ya politique esengeli babima Congo eza na occupation bango banso il faut babima Congo etikala na bakongolais bango moko nde message secrétaire général ayaki na yango nde message oyo tokotraite na dialogue ici de la cadre esekata makambo oyo utakala. Donc sika oyo esengeli totya yango na mesa na elakisi ete lelo na kondima
président Félix Tshisekedi lokola koti na nzela oyo yango nalobaki ete naza na posa na ye nasi nakotisi demande audience na ngai lokola azali kokoma awa na Amerike nakokutana na ye mpona kofelicite ye na nzela oyo ya poni ya dialogue nzela ye wana ekobimisa ye na bowumbu ekotia mpe kimia na mboka toloba solo pena mai osengaki ekomi bongo na kokokisama ekokisami parce que elobami pwelele regret na ngai ezali bajournaliste kuna ovulgarize message ya elunga te na premier pilier na ye alobaki na premier pilier lokola alobaki makambo wana ya dialogue discours ekweyaki oyo etikali ya kosala boye yebaki na nzela ya politike aza lisusu kuna te oyo ekobongisa kongo lelo ezali nde dialogue likambo mosusu ezali te ndeko na kati wana baoyo bazali koloba no akosala boye makambo ya bana klasi te eza lisusu te makambo wana ekosalama lisusu te dialogue nde ekokata makambo nyonso wana ezali badiscours utopike oyo etikali mais na regrette aucun journaliste oyo asali eto na discours ya elunga nkamba mbote dialogue wana esalama parce que alakisi yango pwelele ezali vision ya chef de l'état ezali vision ya gouvernement cela veut dire monsieur Kabila matondi mingi président Norbert lui bongo ndako samba tozali bongo motambusi ya yambo ya Union des Républicaines kasika okubika nikola bapaya tokomi solo pena na suka solo émission na biso mbongwana kasi yambo toka banana iyo sepe na bayimboka ba koyeba te position nini yo Union des Républicains boza na kati ya opposition soki okutani nande ko fachi okena ngambo ya pouvoir to boni na kokena ngambo ya pouvoir te pouvoir ese ekwei ntango ndeko faci akoti na nzela na ngai ye alongwe kuna akoti na nzela na ngai ye yango nalobi nakofelicite ye mpe nazali kotindela ye félicitation na discours programme oyo eleki na parlement pamba te akweyisi gouvernement wana aye na nzela na ngai ya corps cadre ye ngai nakokende kuna te par contre ye nde moto aye epai na ngai yango soki moto asali malamu esengeli kofelicite ye yango nasengi na population nyonso ya République démocratique du Congo bosoutenir dialogue oyo ya corps cadre ezali bitumba oyo biso tobundi yango depuis longtemps dialogue oyo esalami nano te tokende na référendum tokende na dialogue po tosala réforme ya bainstitution elobami na kati ya acte d'engagement oyo M. Kabila azwaki ezali na nzela ya corps cadre réforme des institutions na point 5 balobeli yango na point ya yambo balobi réforme des services de la sécurité l'armée et la police ekozala réforme wana nde ekomema biso na nzela ya transition ekotala recensement et l'identification de la population mpe ekomema biso na maponami ya solo oyo naza koloba ete oyo eza kosala masika oyo tolingi tokɔta na transition cela veut dire bainstitution nyonso ekokɔta na transition oyo ekobima na nzela ya dialogue mpo te démocratie esalama emonana mpe na mboka na biso mpe kimia ekoto na République démocratique du Congo. Matondi mingi président Norbert Loboto komi na suka émission na biso kasi poto kabana yo pesa mwa maloba ya suka na bayi mboka ba ekolo Congo ba balandaka yo tango nyonso nzela ya ma mission TV pe na bayi politique ya ekolo Congo démocratique poto suka na mutuna ya suka maloba na ngai ya suka ndeko na sepeli ndenge nazali koloba na yo wana na yaki tourisme wate nyonso ezali koleka kuna avant d'ailleurs secrétaire général ya Nations Unies ya azalaki na lokasa na ngai tozali kobenga memorandum plan oyo napesaki ye oyo ekokobimisa Kongo na bolumbu namoni ete asaleli yango alekisi message ekoti na bayo bazali kolobake bazali kokama mboka na sepeli ya mibale ndenge nauti koloba nazali kosenga na bakongole baoyo baza na bainstitution bandeko ya UDPS mpe bandeko ya FCC otika kobotana matikali manyonso bozali kosala kuna nzela eza lisusu te biso banso ezala bajournaliste
bino bao bazali kolekisa ba message na ba réseaux sociaux botika kofinga ba politiciens ngonga ekoki mpoto vana autour d'une table atako mikakatano ezali na kati ya ndako soki bovandi autour d'une table okei dialogue nde solution ezwami solution ekozwama na kofingana te solution ya kongo ekozwama na nzela ya manduki te me na nzela ya dialogue yango ekopesa biso pe kimia biso banso tosimba maloba oyo elokamba auti kopesa na parlement mpote tolibere république démocratique du congo baoyo baokipe mboka na biso babima bakende ngonga ese ekoki matondi mingi ezalaki bongo mwana mboka Norbert lui ezali bongo motango sie moto pe président ya Union des Républicaines awa na Congo démocratique si akobika na bikola bapaya tobenga bongo mboka États-Unis utoma mikolebe simane ko na prison ye bongo to solena matali bongo actualité ya mboka Congo bongo to liki na koloba ete maeso ye alobaki uto kala to lo bongo basana mbale koleka ya ko singa na bato yete to kota na accord cadre ko kuma moi solo pene ko kisami to PCP longoni ya implement pambate message na ye elekaki pe comme kino matu ya bakondi mbote na Saint-Marcel depuis États-Unis et le groupe 13 colonies et pe la moko ndeko Didier Matondo Masue Kama et alanda kabiso bo momeseno to pesio pe mbote na baso bataka absolu de partout na ndeko Ousmane Gouzel depuis France na dire azaki na sur ma caméra tukuta ni mikolo zali ko ya abotikala malamu. Ma mission TV, le miroir du monde.